et Lucasco Kosala copia biso interdiction Luka parfois quoi accepter loko il y a exposition il y a exposer parfois pour accepter loko za mabete na ba lire ba marambo ezokende ko exposer boye to koma roboya la système. Et comme nous déjà moi ça signe que non je l'ai coach Moboya dans le sport. Net ngana boya na ngai. Wana ya mona boya. To ngamo na voice sportif na osalisa yango. Ba physique na ndako. Finet mwasi. Yango na otuna. Yango mwasa tuna. Yango ba basketeuse. Pona bao batikali bolingo il faut kozela yango maîtrise. So manquer maîtrise na catalogue et même au rôle Patrick Akei pona nini. Temi koloba teke biso to tikali to aba boyika ou soit love il faut kozela yango maîtrise. Ba edikarape bolingo, ba edikarape nzoto. Tu comprends? Soko tozo biki appareil digestif. Oza ko edike corps na vraiment até. Nzoto ba edikarango. Dans na sens wana. Patrick moi si leur envoyé na bus a commis babi basi na biso balaka ndenge nini soko ye amoni ke mobali aza faible voilà ayebi déjà point faible akutani na motu ne moko asika nga namona ngo mwasi soki mobali mpe napesaka te pa mwasi wana azwi mwa motu ne moko abakohumile ahumile apres ayebi ke nayebi nde nazwaka ye bakei nga moko mpe esalamelanga kuna point noir c'est balabrine baebele ngai esalamelanga na point noir nga siko nde nakotaka nakoti Mario mais nalali naoka pena nga nalaka Mario pena na point noir nalali est-ce que peuple aza iso normal bango badouble bakoma anormal balobi King France Télévision ne makam oza besoin ta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte tout sala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne au monde master mo sala na émission trop Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam sala ne makam bana kin bana poto bana mokimobima mbote na bino na biki bozona na biso partout bozona na biso belé partout dans le monde bozona na biso en Europe na Amérique na Asie na Afrique partout en tout cas et ça va biso bientôt vous partager ba émission na biso ça va biso plaisir ba commentaire na bino et surtout écouter une émission bana liboso s'il vous plaît s'abonner ko ça la biso bien ko peut être force et ça la biso que donc tozungi la bino ko peut ça ba analyse sur actualité aux les Karamboka na biso Congo pe partout dans la province na ba poto na ba nini biso tous va pigeon voyager donc actualité en Égypte pharaon abelisi mwana biso to sala ngo analyse donc biso to za wana King France Télévision analyse plus vérité na botu nanga nini abi mingi nde bo sabona kande trop na émission la bino là je salue mbote mingi na Royana Wenge, je salue Grâce Moulumba, la PCB tout en mode maman reste le son en tout cas Wabi famille Wenge en forme toujours. L'animateur de l'série Wenge Motonanko comme votre présentateur et émission Lelo, l'analyse plus vérité. Lelo Tourousolara, comme d'habitude tout ça toujours Nador Julien. Bonjour Dr Julien. Bonjour Rebi Wenge, animateur de l'X Motonanko. Bonne santé. Santé kitoko ndeko na ngai. Bana poto ba Olanda yo mo liloba pona bango. Ouais, bana poto, merci na commentaire, merci vraiment na ba reproche. Merci na bino ndepe bozolanda izo sala. Ba le fort la babi no tigelo tante ya oloba. Donc vraiment. Donc la sepeli donc c'est comment qui bana mikili ya bino yango quoi. Voilà. Merci beaucoup. Lelo tous en actualité, ya munene ozo circuler na mboka. Peuple congolais a choqué
mboka mobima ils ont un choc na mitema na bango. En tout cas ils ont super na congolais ceux qui problème moroza qui souci moroza quelque part tout problème mambo ya mawa congolais la taka ikambuana. Mais le tour le sur l'IWA il y a monsieur Patrick un jeune avant na Katanga président Lubumbashi. En tout cas bateau annoncé l'IWA na yautu kufa je crois avant-hier a dit tabassé et pas il y a coach na ami ya coach o azola moi sinaï pour na ba sport ba physique ba blomo bon avant tout démarrer si j'ai nabiso tout avant tout panzanteke la émission nabino analyse plus vérité d'abord on a une question à liboso na tout na Dr Julien est-ce que les ali sumu ko ndima demande ya partenaire na auto ya fiancé na yo pour saleli yango et na sima na yo et le kilo liwa est-ce que ça les somme ko bo ya demande ya moi sinon so ka sengio habite ce qui question na non comme ça pour le cas pour pendant teke te partenaire na yo so sali o demande on a ko honorango et ali sumu te na ndenge ba marambango komi ndenge ba marambango zo lukela ko komela et Lucas ko sala ko pia biso interdiction ou parfois quoi accepter loko il y a exposition il y a pour exposer parfois pour quoi accepter loko za mabete mais ba lire ba marambo ezo kende ko exposer boy to comme roboya ba système et comme non déjà moi ça signe que non je les coach moboya dans la sport net ngana boya na ngai wana ya mona boya to on a un voice sportif na salisa yango ba physique na nda finet mwasi yango mwasa tuna yango ba basketteurs so basketteurs bazana coach na équipe soki azana boulot soki azana boulot soki aza basketteurs tu comprends soki aza basketteurs équipe na bango ezana coach soki aza nani judoka ezaka nde moko na dojo kuna eza na moto aolakisa neti mwasi na ogezele coach ya mamni physique nini physique te ata libe mwasi nanu akomema no ebende te on comprend physique nini na ogezele coach pompage nga moko na chambre kuna le balance ngo au balancer on comprend mwasi physique nini ogezeli na niveau ya coach yango moni na bi demande exposition de mabe asalo demande papa sombelanga boye papa na posa eloko boya mais papa na lingi ya koyemba ya nango poème te bo honoré mais elekelande nini te quoi. Voilà, merci beaucoup Dr Julien balobi King France Télévision to continue toujours na ba news ozoleka mboka on reprend teke babinde ko Patrick il y a des gens parce que tu auras toujours na des cas ceux qui ont un problème tu auras toujours na des cas Dr Julien tu auras toujours na des cas et quand monsieur balobi monsieur Patrick il est moko milité liwana wana na quand monsieur deuxième temps balobi moi sindi azamabe tu moi c'est dans ma baie tu es déjà na coach wana na camarade naï na ebité ce qui li solongo au mec un peu rolandango to comprendre ngo ou bien to expliquer ngo li pour to pendant te bien li solona na ebiango bien na ebi bien aucune France to ala na ba envoyer to ala rapena na ba tout travail na ba en collaboration nde to abo pour na informer bino to ana équipe mobimba na Lubumbashi auto travaillera déjà na bango tongo donc loko okutule eleka biso to zaka on a na appel on comprendre ba ya na loko moko eleka wa DG domicile de DG du groupe abino boko na terrain bo barandeni bo sala donc to pesa bino ba info o ye wuti kuna ya voyo to zolanda depuis ba envoyer na biso de na Lubumbashi kuna donc Patrick et alors on a bon jamais l'eau que ça la contre pour payer et ça on comprend mais on lande la lisolongo ya Patrick moi si
eza nano ndenge nini eya na eloko mosusu il faut tokomprenaka okomprendre di wenge makambo ya Patrick ya makambo ya bolingo akufeli na matière ya love toke nano na bolingo ebomisaka mpo na baoyo batikali bolingo il faut kozwela yango maîtrise so manke maîtrise na kati ya love emema o lokola Patrick akei mpo na nini tengi koloba teke biso totikali toa baboyika oswa love il faut kozwela yango maîtrise baedikaka mpe bolingo baedikaka mpe nzoto ocomprendre soki tozwi edike appareil digestif toza koedike corps na yo vraiment ate nzoto baedikaka yango donc na sens wana Patrick mwasi leur envoyé na biso akomi babi mwasi ya Patrick selon ba témoignage na ndenge bazwaki ye mwasi a témoigné que ye na Patrick balaki biso na bolingo te ocomprendre ye na Patrick balai na love te Patrick eloko nini esali kolinga mingi ata bongo mwasi na yo oyoki kaka na moto ocomprendre ya kokoma ti place mobali wana vandaka kote wana nde asali mabe soki alaki mwasi na ye ocomprendre trouble de foyer d'autrui bakangelaka yango ocomprendre komema makambo na niveau ya bato bayebi nde mwasi ya kosala abalaki pete bon yango naoloba nga nakoloba eloko wana esali kaka mpasi Patrick amakaki maîtrise quelque soit kolingo oyo alingaki bafaka azwela yango maîtrise ya okende ti kokende kose livre okoma na niveau babeto baboulon ti okende na liwa nde esali propre te esali vraiment babindeko asali hémorragie interne boxer eloko wana esali propre te na ye mpe mobali ya ye nani fi yango mwasi ya Patrick lere omoni mpe mbanda ye bongo yo aja sportif nayebi te ta ya Patrick na ya ye coach wana kokoma mpe na niveau yo mpe donc faute eza na tous les deux côtés mais déjà na sala sport na video ndenge ezocircule ntango mwasi azofilme ezalaki na question moko moto ya sport azalaki na sale wana atunaki est ce que atuni la fille soki baza en couple bazaka toujours na jo wana et réponse à mwasi na téléphone parce que ye moko ando filme lobi esila kala et toko mona Patrick wana soni wana humiliation devant bato oyo relaxa que non ozo mana mwasi nanga tout ayaki envers mwasi et puis pourquoi ozo kisanga soni tu comprends et chose grave erreur Patrick à ça parce que tozo yoka balobi Patrick akanisaki coach ndazo mana mwasi na ye master coach nde azali mobali ya mwasi na ye et tant que comprendre ngala li bango ti wapi ti na ndako ya mi ya coach ndi babeteli kuna ndi babomeli kuna donc masa coach mutabeti voilà masa coach ndi mutabeti donc banda na ye mana ndi mutabeti ebite to bengango nini ye asali violation à domicile na violation wana ya komeme na liwande ndi asali voilà mais soto zongi epa ya mwasi nabiti soki na yo pe boire so ningeza neni ne na ndako na yo te na ndako na nga ele bomika pas sportif te na ndako na nga ndenga koti voilà na ko agresser voilà on comprend mais ko agresser ya ni so na yebi neti nga na sportif bongo déjà des droits de sec ko pia mutu déjà liboma moi bébé ça va katani ba 20 atama ba fleur nge ça moi bien mais o eza sous soni nani ana kati likambo pe ya mwasi voilà so to bito zonga na makambo ngo bolingo animateur de Lix moi c'est Patrick Pekaka mabe pourquoi aza mabe même nga mwasi o kisanga Jason na sens nini bozana ye na veka pe yango na ba mi misusu na mona ngo pe na baleki ya mbala ombala système wa makambo Patrick eleki ke mwasi awanga mwasi ya ndaku awanga na mobali na ye na miso ya bato na ye biote na mona ndako moko mwasi azowanga na mwasi so kangi ye bazi ba minoko makasi baliti okangi ye boye o comprendre awanga ni papa toke na ebiete na pe lobisi maloba olukati e bazonga ni ba système wana ya la kamera mabe wanga na kamibali bongo do biloko wana mingi na basi wa mobulu donc so na comprendre bien mwasi wana nde na media bo abimisika
baboyana voilà. basambaka na ebembe te omoi lolenga kimi omoi lolenge nda kimeli po ebembe basambaka na ete mais ya vrai type wana alaki na ye Patrick alaka mais alobaki en face ava ekoma mabitumba te mais bawana kasi basi na biso balaka ndenge nini soko ye amoni ke mobali aza faible voilà ayebi déjà point faible akutani na mutu ne moko asika nga na mona ngo mwasi soki mobali pena pezaka te pa mwasi wana azwi mwa mutu ne moko abakohumilie ahumilie après ayebi ke nayebi nde nazwaka ye bakei nga moko mpe esalamelanga kuna point noir c'est balabrine baebele ngai esalamelanga na point noir nga sikoyo nde nakotaka Mario nakoti Mario mais nalali naoka pena okota avec Mario nga nalaka Mario pena na point noir nalali tina faze nga nauti boulot na ye mwasi azoya te mais ndenge nini oyo mais eza nde nini na biso ki Mario eza pasi mwasi asala boulot ki Mario eza pasi mwasi asala boulot petu wana na biso azwaka neka cope na terrasse congolais ngambo movili azwaka cope ndenga na ndo coopérer na la côte sauvage pas eu mon cope moko quelque part kozwa zui cope wana ya cope nini terrasse donc mon agazane indépendant atuna kutu ngai te nakei na ye ouais maman na bino te maman kende boulot nzoka akoma vivre na type moko ya gendarme tala la première fois moi ça y na téléphone nga mom na somba na butu wana lera ino na tune yo ouais téléphone na kisinga téléphone on numéro na nga mom ko téléphone exact mais là na bien ba bisi yo bien ba somba téléphone komba liboso ba koma ki mon amour kombo langa na tete na mon roi na komi mon roi na PC téléphone moi ça ke na butu lera yo mi komi mon roi mi komi mon roi lera benge moko nga komi pale mais yo ndeni nini ote nazoya mosu na bengi na kisu moko moko lobi na téléphone na bisa va wala téléphone na chombo na nga moko Samsung mo pliable wa ba 2009 lisolo o comprendre mokete bonatala téléphone ekangami mona na ça va pour me être ponge kimi na lali na fongoli miso 22h na lali 20 natala boye master moi si pena ba yeko tika ye libanda nga na kati na oyoka voix ondire ya batu ba solo na nga netika na kuita pongi na lamuki na binzambe moi so abangi nga te ay pena na mobali ti liboso po na ye boye moi so okota noko azate na tuni ote wana kamana na nga musala kuiti na biso yo muto servara mozongi na kuiti wana nini ayebeke na Mario asona meka osa nini abenga na ngai taka na mboka mopaya ba réalité lisola pote suka na poto ya mibale nini susu o babengaka chose grave animateur de luxe na ke boulot ayebike na oya te et puis ki Mario wana na kota ika na lupango na biso moko po ala locataire na biso locataire na biso moko donc tu Mario ndoko na lupango na biso lupango oncle na biso moko donc na ke voyage mais la ke voyage la point noir chez Edo on comprend pour wana bena oncle yanga siko ringa pesa bato famille ba cousin na biso ba la mutu na banda kuna ye siko ndako ya cousin na moko branli de moi ça la wana na koma boye mani animateur de luxe cousin na ngai bisinga bi mais benzu akoma na type moko gendarme masolo de na lupango yebani nga na yebite mais to ala kana mwasi TV ngam na somba ngam na père mbonga wenze masa jour ngo la pesa mbongo ya madesu na mabumu mais ba ya rotike na nga na pala ndeko na nga type wana ye alepe na madesu na mabumu ngo na pesa mbongo alali pe na ndako wala lupango na bino masa nga na zoya 22h pale plaque branle bisingo te dangerous ana mobali kuna rebi na ya na kengela animateur de luxe na lela na habité donc ndenge moko na moi ça Patrick on a pris ce exemple na bi moi si soki amono zo peser te chez
ata bwana bino na bolingo. Non, c'est on no pesete c'est on. Na yemboka mupaya sika na okopere malgré na ndeko pesa pesa nanga na aka kokuta déjà mutanda ofutele pale wana papa moko la na poto. Bon, tala ki ndumba ya ba vili. Azwa na eka ndeko ne congolais. C'est que le bamara bongo bayombe wana toke na bango ya bendeka matoi. Donc na yo mona ngo donc ma Patrick est vraiment vrai. Moi si a joué qui pour ceux qui ont la Patrick était bokabwana. Patrick a koza zoba Rolanda bangote. Vous comprenez? Voilà. Donc a joué à la na bolingo Patrick Mayibi et reversé. Pour reverser na sens nini yé bazwa qui est local entraîneur à ko entraîner. Au moins place bolingo qui ko koma. Voilà. Montasengi qui aide il y a au lugela salle de sport, il y a lugela salle de mort. Bande ko mosinzo. Oyo eza plus important. Comment au bana ya au mwana nao. Yango na loba oyo eza bomi titulaire. Oyo eza mabe noko wana a BBC na epona ni. Voilà. Likolo ya mwasi toyebi position ya masa coach wana te. Sala ka wapi ndako na ye eske azalaka ndenge nini na famille na ye alelelo likambo meurtre okimi na yo BBC na yo pona kokima. Ko na soki mulumba ya mboka soki mulumba baza kasi toke kotambola. Et puis on de toujours ka gloire à Dieu, mais toujours ba nini. Je crois ba confirmer biso je crois na soir qui a arrêté depuis lobby en Afrique du Sud. Donc to bengi à Afrique du Sud ba confirmer biso que non ba kanga ke kuna. Donc en tout cas ceux qui vraiment les a bongo et peuple congolais aussi pour la makashi parce que ça mobomi tant ok déjà dans mboka mususu donc veli boké na basi na bino en tout cas ba jeune garçon ba ya c'est exact te demande nyoso so linga mo makashi so asengo demande faut ça là et surtout la bloque non faut que ça la faut que ça la pas nani faut que ça c'est pas moi ça tonga na mboka te et on kotika moi sinoté aussi moi c'est le roi donc ça le voilà na ça d'espoir voilà le ka batabande ba kikuna so je pondu oketika ye na bataba mopa walobani mama bimaka soka na balcon ve abeta masese abeta eloka parabole moi ça za sacré ba protéger moi si on comprend bandeko na biso babeta ba mosinzo liwa ya pete liwa ya facile so lingo fungo la porte liwa na ya pete moi si yangana basi abatu surtout na bamasa oyo balingi basi abatu eloko wana botika yana litomba te coach yo masa coach yo bazwe na South Africa oya condamna mort pona nini mwasa batu yango babi mwasa batu ebomaka pokomi na niveau ya koboma animateur de avant kangena ntosingi makomba yina marté boko na stade yango nga na loba eloko ministre de justice fa sala yango ya bomi mutu. Donc c'est que il faut comme moko fighter équipe nationale. Donc yo coach to bagité que bakole à cause arabiso. Voilà. Donc tu as plus que bakole na stade de Marseille. Avant ta prison. Ba loi arabe, ba loi islamique biloko wana on va beta mati ba ko so mona pema suka eloko esali bien moko na habité soki ministre de justice vraiment à Rolanda. Et yana mutu na ministre de justice ayebi. Mutupa okanga ote nani Constant Mutamba demande à peuple auto senga ya kaja ina ma donc to na mboka na biso to alaka na l'homme de chaos banda ba décennie to kufela bakole nzoka na bato baza non sportif non judoka non boxer poto libérer au coach au sali boulot na oyo yekola obomi moto hein to senga pena batela yo biso yo na bakole bobunda pena na Martin bakole so betie to tikelo liberté ah boxer il faut bunda na bakole to bengelo Anthony Yoka on comprend il faut pas jouer 3 boxeurs voilà dans liberté on a 3 boxeurs bakabu butnia bakole to zelo so Anthony Yoka voilà ah bunda na Tony Yoka même jour que bakao pour le confiner moko so 3 et boma voilà on comprend c'est que apena na ba droite c'est ka bien on comprend botika ba vie yo sport au sala rapport au bunda et non na ring on comprend ceux qui défense to le cabine faut que na est kuna OK likofa na moko na ba rwande ba panze zate bokende to le cabine bino ka bande ko na bino likamba bolingo alors OK okufeli donc
eloko wana nde ya bien te sport na yo eza ya nzoto pour se protéger en cas de omona ke baza ko agresser nde mo eloko ebimaka na kidiba mais yo likamba mwasi so ayaki na palais yo za benga la police bloquer pour aller na makasi ya ko bloquer o bloquer benga la police na yebite ayebo mwasi le roi déjà sambelo mwasi ko samba soki alaki bongo c'est ka wele le bete c'est ka ndeko iba voilà abande ko yiba bite na kanda wana mukolo loko eloko ansko ekamusinga so bakango na mwasa bato esi sa maele mais esi ko kanda bazunga na mwasa bato ale babolite voilà merci beaucoup là c'était Dr Julien Balobi émission na bino analyse spécialité sur King France Télévision na habité nous toro ba qui sapona CG oyo et ça la participer mawa oka obominde kono ya mobali likolo ya mwasi na ye moko parce que moi ça wanga na basi ba wanga na bonka soki tozoka ba sira kala masolo moi ça mokonza zo wanga na oselanga nini ebongo ye déjà na ngombe ya basi ba wanga na bango bandimaka la bango mibalite bandimaka papier fêté machine oyo kanga biloko ne biso mibali to na ba ba na ngote ba bossa na rapidement donc ça c'est des locaux sur l'équipe et sili en tout cas eza participer mawa ndoranga atako bakangi yote justice nzambe zali yo bominase nzamba kolandela soki pe bakangi yo peuple zo senga ministre Constant Mutamba peuple zo senga avant beaucoup na prison bo faut ya bato et côté ya bato ba bomba lisusu au maso moninga na été akoluka susu te kelo so nga ba osata bato moninga franc ifuna peuple zo senga avant bokangi bokotisi na prison botiaye komba na martin bakole botiaye komba na Tony Yoka babunda le même jour oyo boya silisi oya ye a silisi ce qui a gagné te botié na prison condamné à mort à 20 ans et vous allez bien pour na peuple congolais pour na bateau batikali ba sportif oyo makasi ba on na terrain te donc ça biso na ba combat bobunda bobo poli émission comme na suka Dr Julien conseil européen ça na basio batikali bazala ba comportement ya jeune fille autoboma mobali na ye esprit qui double et à la randelle à base botika esprit ya kindumba wana noko na yo omoni ke esimba te tse mopanzi luka oyo omoni osepeli ole okoluka ko gérer lo koso koluka kolia mingi taka na kutani na papa lobi oyo eza génération moko sacrifier bona ba caractère oyo ebela basi na Congo bakotula o comprendre bakotula neti nga lelo oyo bisanga na ba comportement net ba jara basi abona boya kwa la mwasi pe to trier bino ponga lelo na fier a rozala mobile pona nini ba jara basi abo na bala te na vanda na ngobo o comprendre ba été ya bango yango lelo na kichasa ba ozwa ba mabala te ekomi ma mutu moko pa mbotala na mwasi no kamo pona nini caractère comportement mabe ba étranger ba omo yo bale la biso bino po biso mo na bino esimba te po mabe ekomi koleka o comprendre ba omo mema biso na ba vie moko ya world o mema mobali na vie moko de eloko eboma bango yango wana mobali no maçon mema na vie ya ki maçonnerie mobali na yo aza peintre mema na vie o ekoki na bozwa mobali eloko eboma bino kabelo oli mobali no ana maçon olinga ke sala o chirurgie olinga pelo iPhone yango komi ba maçon muso ke sana pala mukonza yibi chombo po bino boko mo yibisa bato plombe koti po ba plombe ba kota ba chamba ba konzi plombe kota yibi po demande ko ayibila alibi mo ba futale kokate kokate po ba plombe ba kota banda ba konzi ok na chamba mukonza fungola yibi po na nini ba demande boboyi tel boboyi Vivo, boboyi Phoenix et bomiga iPhone. Donc nanga na omi okela mawa, do tala pena kalato kape o de papa iPhone 13. Wala sane. Tane 1500 balles, mamora ba futa nga so 400. Donc 3 mois na tala na bimi sina salaire loko balobaka te bolu 800. Donc na yebisi yo botika vi oyo yango moni inflammation et en plein na Congo mutu to komo luka ko koma luxe. Basi ba memi biso na ba neti nga bela ko na ba je wana te o linganga kana lolengo okutelinga otika nga pe kana lolengo pona nini ba vi wana ba human de ba Holanda ngo o comprendre ba human de ba Holanda ba vi wana 1500 balles te mais maman c'est na niveau kokoka bandeko na biso ya basi bobota ka biso bonyoko la biso te tala ndenge komo mema bato
Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Tourne Souka émission. On va bien analyse plus vérité. King France Télévision. Beau s'abonner, beau partager parce que la partage n'a bien ça la plaisir, ça la bien et surtout tant vous benga et surtout tant vous commarana besoin partager et ça la plaisir. Merci beaucoup la maman Retosonga, merci la famille Wenge et merci na yemoko 12 fois maître balobi yani Wenge gampote taranengi zalaka. Et sans oublier je salue mon papa Valère Wenge, les cités de Brunei, Palima. Voilà, je te salue et maman Ariette Bosonga. Ah, big dédicace à toi. Je dis aussi bonjour à Bébé Royan, éclairage public. Je te salue là où tu es. Voilà. Grâce Moulumba. C'est la fin de cette émission. Bon les gars. Est-ce que le peuple a ça normal? Bango va doubler, comment est normal? Balobi King France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. King France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minte. Tout sala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna